Qu'on perdre batou, c'est comme ça, ce n'est pas une chose facile. Au moins, maman, abungi satam, sous bane mi balé na malaboko. Maman moko abungi sabane 4 na malaboko. Et j'allais ba biloko yo mutago vana beli boma. Na bana wana lisusu auti na kokufa na mokolo ya lelo mboko lisusu ayebi na kokufa. Na total ya 8 batikali déjà moko kaka oyo azali bongo en vie. Kosenga lelo eza mabete mieux vaut ngutu mutu asenga que mutu ayeba bongo na koyiba. Bana bake basengi mafuta. Kasi kokamwe ezali ke na kati ya mafuta wana ezalaki bongo na poison. Bandeko balandi ngai na bino esengeli toyeba na kozwa leçon. Esengeli na biso ko entretenir ba relation na quartier esika tovandi, esika tozosalela, esika tokenda kolia. Ezali kolakisa mwana bisenga senga te, bizwa te. Justice ya mboka oyoyo eyeba na kolandela dossier wana vraiment malabu. Coucou, bonjour, bonsoir, ça dépend aujourd'hui Bakuya Kitoko et Rolanda PSB télévision pour la première fois. Abonnez-vous, partagez, likez cette vidéo. Et comme ça, ça fait plaisir, makasi, webi que comme la bomesanonga geti samba, soki nazali nanga na balabala boina te micro nangai. Et la registre na betama solo o ezali bongo important boye bake. Toza ko bete la bino continuité. Yali solo oyoyo e uti na koleka. Na niveau ya Kingasa na Suka, alors la commune ya Kimanseke, précisément la quartier na Kingasani ya Suka, o touté komona ngai na bino mama moko ba perdre o bazali bongo bana na bango 8. Qu'est-ce qui fait que lelo Kisasa pe mikili ya poto bayeba na kozongisa kama solo wana to kobeta kama solo wana ya bana oyoyo bayebi na kolia poison na loso. Ezali juste que conflit ou ezali ba conflit moko voisinage. Mama ya ngambu na mama oyoyo bayeba ka bongo na kosolola te. Mais lelo yango ezali moko ya ba cause oyo to ko vivre ngo partout na ba veni na biso na mapangu na biso. Mais voilà les conséquences oyo eyebi na koboma ba moya batu. To ebite bana wana lobby balingaki bazala banani. Peut-être Fatina biso ya lobelinga bibalaka ta famille wana. Bandeko ezo pesa pasi pe mawa komona niveau mutu akomi ko perdre o ezali bongo ba faculté ou ba potentiel ya kimuté ya malamu. Comment avoir une personne au cause na mutema mabe na niveau peno zuye loko tieli batu. O yebi ke mutu na kufa ye moko te be batu ba kufa. Alors bandeko balandi ezo pesa pasi na li solo o esami na Kingasani mama akendaka koteka oyebi lelo na Kisasa soki mama zo teka te ezali lokola papote mutu na yo likolo ya brique pe ba mama marteau parce que lelo soki mama oteka te na Kisasa ezali pasi mama akendaka koteka comme d'habitude mais mama azali na conflit na ndeko na ye pe o azali nzinga mama tikaka bana ye nanga mesana kotika bango papa bimi ye pa kei koluka eza pe na ndeko moko oyoyo azwaki bana na ye aye kotika bango epa ya mama oyo atikaka bana ye akendaka koteka aye na bana ye mibale aye na bana ye mibale atikeli bana na ye 1500 francs congolais na loboko ye pa bimi ake koluka. Et bana ya mama o wakotika ndaku bana na ndaku wana bazali pe na 1000 francs basali 1500
plus 1000 francs. Et puis si bango combien? 2500 francs baluki moi kopo ya loso. Bazanga ki mafuta. Apparemment ça nous montre que ba conflit ba boti bana comme si bana ko intéressé na ngote ou bana ba yeba ki ngote ke ba parents na biso bazanga ba conflit. Est-ce que conflit en ngoza nini? Est-ce que ba wela ki mobali to ba wela ki lopangu ndela lopangu to ko yeba ngo tout à l'heure ngai na bino awa. Ba komi na moment ya loso balambi loso me mafuta ezali te. Lokola mafuta kelve bana batali na gauche batali pe na droite habité. To seigneur to comme pas maman na biso parce que oui maman nyo surtout azali maman biso de kola ba quartier de la ki soko sokolite yaya le pa mususu amonio salite ba ko bengelo yaya wana. Je souviens na komo ya moto benga yaya tos. Soko bengi yaya tos. Il faut y aller qui okokima oké ko sokola parce que yaya tos a obeta yo. On est juste parenthèse mais malgré tout les lots na kisasa ba yeba na ko supprimer makambo wana no surtout que yaya muninga ya quartier ko obeta leki ya quartier te ko gagner la leki ya quartier te mais quand même ibana wana bazalaki quand même na idée pe éducation ba bi que wana zali mama na bango balongwe pa na bango inde kino et pas ya voisin ya mama na bango donc moto bazala bango nzinga ba ke ko senga yo zali bongo mafuta ko senga lelo za mabete mieux vaut ngutu mutu asenga que mutu ayeba bongo na koyiba bana bake basengi mafuta kasi ko kamwe ezali ke na kati ya mafuta wana ezalaki bongo na poison bana balambi balie bakomi komona ba effet moko boye epa na bango. Alors na osepela Aristote nongala les sorciers de l'image ngai na proposer bino nanu o ezali élément oyoyo toyo kango susu mwa mukie bongo to sembola ngo malamu ndenge bakomi na justice ndenge l'état ayebi na kozwa mokano nini o esengeli apesa bango parce que lelo batu baloba mama wana mtateli poison mais lelo balobi ke papa mutatie poison na kolinga tola nanu élément oyo bongo to kozonga toyeba na ko continuer o ezali bongo analyse na biso mokolo lelo. Merci toleka. Histoire ya bana oyo natindi ba photo boye et salami lelo na 15h na Kingasani na avenue Ndona na numéro 177. Mama ya bana oyo tango azokende koteka je ne sais pas na zando ou na bitabe atikeli bana mbongo basomba loso balamba balia anatanda ya zonga na biloko akolia ya mwasi ya mkolo wana ki asombi loso azangi kobomba mbongo ya kosomba mafuta pona kolamba na ngoloso na sucre asia cheloso na moto alambi akepa ba voisin ya lopango porte mususu asengi mafuta. Ça ce sont ces déclarations asengi mafuta na ba voisin wana po aya kocha na loso balia na baleki na ye aye ba pesi pe ye mafuta aya che na loso atie mafuta na loso bana babandi kolia loso bala moko mafuta échanger loso échanger couleur et comme jaune mais ils avaient déjà mangé zokande mafuta o apesaki baninga ezalaki na poison na kati oya muke wana uzomona alati mwa sous-vêtement ya beige wana ye mutu akufaki ya liboso osito kolia loso na kokweya na kokufa mbala moko eye kolanda oyo alati kiloti ya bleu oyo ye pe akweyi akufi bango nyonso basi baliaki loso ndenge ozomona ba image nyonso wana ils étaient au nombre de 8 na 8 wana bazalaki 5 bakufi 4 bakufi sur place moko aye kokufela na hôpital na ba ma sœur basali effort pona ko réanimer bango baye ko réanimer o yaya wana ndeye sikoyo era asanzi afongoli misu
nde atémoigné likambo ndenge ezalaki. Babengaki ba service de sécurité nyonso, police biso, ba ministère ya santé ya commune, bakei. Tango bakomi kuna bazwi loso parce que bana mibalobi ya mike bakufi lopango batu nyonso to bakimi na bailleur akimi na balocataire bakimi bazwi loso baso bapesi nyau kana kolia loso na kokauka mbala moko balokoti loso oyo etikalaki na nzungu babwaki bazwi soso ya mobali babwakeli ye soso soso kaka aleloso ekoti na libumu ya soso akauki babengi mbwa baye na mbwa tie zolo kaka na loso boye mbwa kimi ake musika tikali lisusu kozonga te na lupangu wana. C'est l'histoire qui est arrivée. Papa ndenge na zolo baboye, j'ai toujours exhorté les parents, prenez soin des enfants parce que c'est votre avenir, c'est votre retraite. Sur 8 enfants, 4 sont morts à la maison sur place. Bao ba memaki ba na ba mususu bakimi mbango baye na bango na hôpital. Nde bas yaya ya mukolo asanzi a se ressaisir abandina koloba. Baninga mususu mibale wana ya mike. Bon, bayaki kozwa bango ba transférer bango na mama yemo. Parce que ma soeur koka ki kopesa explication te ba pesika ambulance na ba gens ba infirmier na bango ba ki kotika bango na mama yemo. Bibembe oyo eza nanu na hôpital kono ya ba ma soeur jusque là il faut l'état aya ba comme bato à l'état il faut l'état aya pour aya koloba mais les parents n'étaient pas à la maison. C'est ça. En tout cas ata muninga za na nyongo na yo obatela yete okosenga ye nyonga ta na moi te ata na butu soki okoki yete yango wana soki eloko ya kolia na ndako na yo eza te yebisaka bana bakangaka motema Nzambe azwa kaka lokumu il a permis mama na bango jusque là nanu pe afongoli misu te tango kaka banda yaki akwenye nanu afongoli misu te papa na bango azoloba nanu eloko te toyebi nanu te Nzambe asunga kaka libota oyo. Merci, nous sommes de retour. Outi kolanda oezali bongo commentaire yande ko azaki loka témoin oculaire na kati ya hôpital ndenge apesa gibiso oezali bongo ba prévu ba préalable. Mais lelo nazo confirmer bino na bana wana lisusu auti na kokufa na mokolo ya lelo mboko lisusu ayebi na kokufa. Na total ya 8 batikali déjà moko kaka oyo azali bongo en vie oyo noso batikali bayebi bongo ndako kufa kasi bandeko balandi ngai na bino esengeli toyeba na kozwa leçon ezali nini oyo biso batu toza déjà na bana esengeli na biso tirer et ya liboso ezali esengeli na biso ko entretenir ba relation na quartier esika tovandi esika tozo salela esika tokenda kolia de ezali kolakisa mwana bisenga senga te bizwa te parce que lelo soki bana bakende kosenga te mais to mona te bana wana nyonso tout lelo baye bana kokufa lorsque to solo la boye tozo beta malaboko sete na justice ya mboka na biso na mwana mboka Costa Mutamba ayeba bongo na kolanela dossier oyo kino suka na ndenge vraiment esengeli parce que perdre batu c'est comme ça ce n'est pas une chose facile au mona mama abungisa ta mususu bana mibale na malaboko mama moko abungisa bana 4 na malaboko ezali ba biloko oyo mutako vanda beli boma à péter parce que c'est pas une chose facile à perdre bano yo toyebi lelo souffrance rozazem
kobana na première mois okoma na 9 mois obota mwana yo bana ba miliki pesa libele ba diarrhée ya konguluma banzala nyonso tu kobota mwana yo alelelo mwana na yo ayeba nakokufa kaka boye alors ezali kopesa vraiment passe alors nga na souhaiter ba méconnaissance na nga ba famille o ba perdre bana bango ebele pe nazobeta sete makasi na justice ya mboka oyoyo eyeba nakolandela dossier wana vraiment malabu déjà bakangaki oyo ezali ndeko mama oyo apesaki bana mafuta mais na niveau ya parquet ayebi na kotanga kombo ya papa moko oyoyo baza déjà complice pe ndenge tozoloba boye bake moko ayebi na kokufa lelo atikali moko da hôpital oyo atikali azali mama leki c'est-à-dire leki ya mama oyo akendaka zandu atikelaka leki na ye ayeba bongo na kosurveiller bana lelo ba conflit oyo ya quartier ezali babiloko ekreaka danger moko oyo ezala permanent. Pourquoi la vie danger de la permanent? Parce que à chaque fois tu as un monana mais tu as le problème na yo et le jour où tu diba et ça sera comment pour toi on a confiné mout mais à mon ayo yo pour mon aye c'est-à-dire et sengel na yo omi senzelaka au jour on meka kozana ki dibate et le jour où là la pongi yakati pongi avant à mon la position de faiblesse et ça sera comment pour toi alors ba kongomani et sengel na biso ba ke moto azali peme na ngai azali ndeko na ngai parce que premier la rabiso netinga geti na zanga njilwa negrandi njilwa mais lelo naza ko évoluer lisusu na milieu nga la botamité naza ko évoluer la milieu bususu andeyo ya tango andeyo ya ndil ce qui le attraper problème banani oyoyo esengeli na ngai bazwa ngai nanu avant bandeko na nga baya ezali bato nazali na bango nzinga na ngai alors conflit ekoki kozala oui parce que mutu azolinga nga te ezaka ate utile nga nalinga ye po mutu wa nga geti samba soki osintéressa ngai te osintéressa nga pe makambo na yo te ngai pe na kosintéresse na makambo na yo te oui ezali moko ba principe ya vie na nga eza moko ba principe ya vie na nga lisolo na nga nabetelaka batu te parce que lelo ezala batu bususu na mokili soki ozonyokwama ye ezosala ye malamu tala x azonyokwama azosouffrir esala esengo alors c'est pour cela nalingaka beaucoup plus na vivre na ba maîtrise na vivre na ba maîtrise de soi na betaka liso na nga epai ya batu te tout ça mpona koyeba koinvite ba insécurité mosusu nzinga ya quartier parce que motu soko oyokolo zuwa mpo olatika ya chemise olatika linete ayokiloko azuwa e toyeba na koedike bana na biso malamu yango moni ngai nakondelaka batu te bapekisaka bana na bango bakendaka partout kokotela bandako bavoisin yango soki ngai mpe nazopekisa ya ngai Vigladi Samba batu nyonso tu te bakomema ye mutu nyonso tu te esengeli mwana akendaka epa na bango parce que il est mon enfant je protège mon enfant nalingi te mwana nga lia bilialia mwana na nga eza mpona sécurité na ye nakolinga te lelo na souffrance oyo namoneli na mwana ou na souffrance oyo yo moneli na mwana na yo oyeba nakoperdre bango gratuitement comme ça alors esali pasi makasi na dossier oyo boyeba ke bandeko bazali déjà na maboko ya l'état azo continuer toujours kosala oyo ezali bongo musala na ye tokotela l'état système ya miso likolo ya miso na promettre bino tokozangisa te kolakisa bino jour bibembe wana ekobima jour bakokende koenterre yango tokolinga na pièce bi awa wana yo lancer déjà message nanga na patron ya chaîne oyo le roi Kunzi Bilele tokosanga esenge na biso tozala wana kokompanie famille oyo mpona batu bayeba oyo ezali bongo suite fin ya makambo oyo alors tokomi na suka oyo ezalaki utile boyeba ke tolobeli likambo oyo ya mama oyo akufisi bana na ye set parce que baliaki loso oyo mafuta eutaki epai ya voisin suite ezalaki bongo ya baconflit oyo ezali bongo voisinage alors baconflit wana ezali malamu te papa mama
yeba ko protéger o ezali lipamboli na yo ba na biso. Merci na to comme na suka bodaki belé ya kolanda biso. Bo s'abonner, bo partager cette émission et que ça a vraiment plaisir makasi. Tika profiter la pesa mbote na les sorciers de l'image. Aristote Ndombele wapi azobe manga geti na dimension likolo, pourquoi pas na pesa mbote na Christian V Congolo de plus loin de la pesa ba mbote ya mingi, pourquoi pas na Esther Maki na pesi Beni Kabeya, pourquoi pas Vigadi Samba ba mbote ya mingi to comme les personnes na suka na yebike bozaki belé. Bon s'abonner, bon partager, ça bon plaisir ma casse. Merci de écouter bon balasi. Bye.